Félix, merci. Parce que la voix du peuple, c'est la voix d'été. Pour ça, tu as la paix mondiale. La paix mondiale. Quand vous faites votre match, Mokonzamboka aux pouvoir au Loba qui est le peuple d'abord. Donc le peuple est en et libération à Constant Moutamba. Docteur Abetaki Mwasina Machila. Et pour Constant Moutamba, il est innocent. Biso kutu tozo bangela monte pour toyebi Fachi Beton soki a promettre eloko asala kango. En tout cas, biso tozo dévancer na ba remerciement, tozo remercier Mokonzi ya Mboka, son excellence président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la libération. Il y a Constant Moutamba mwana Mboka, leader na biso ba jeune. En tout cas, président tozo peso merci et délai parce que tu as dit déjà que la minute Constant Moutamba aza libre. Fukami Attends mondial Fukami attends mondial Constant Moutamba tout le monde a fait du banda total à mondial. Azala libre. Presque aza mwana Mboka. Les révolutionnaires. Résistance. Toujours. Charge. Salut la MIFA, certainement vous allez très bien, une nouvelle semaine a commencé. Et bonne semaine à vous, la MIFA, tous à lundi le 6, le 6 avril 2026. Les amis, Fachi, Andimi, demande à peuple, bazo libérer Moutamba, bande ko babolingo, totala kaka, tozotala, et kukisa merola tanzoto, nzamba sala. Nzamba sala parce que Fachi et il sera lobby koko kisameko makambo. Alors nini Fachi aibisaki léopard soki bamemi Congo na Coupe du Monde, en tout cas, nyonso bakosenga akopesa bango. Alors, meeting, to benga bon meeting, rassemblement mo esalemaki par rapport ya masolo ndenge ezalaka ya football, voilà. O Fachi bande ko pesela sur mama on kendeli na ndenge zo kendele bino boyebi toza ko sepela n'est-ce pas toke coupe du monde, voilà babi les deviendront un to ma loba baluba coupe du monde. Alors Fachi ayaki abeleli na micro ndenge ezala kaka boyebi que Fachi a joué rôle makasi pour na truc du monde. Est-ce que boyebi ba vidéo na ya ba motivation botala de fait moro oyo tozaki na chance asuka avant to beta ezara Jamaïque te, avant to beta Jamaïque ezara Nigeria, voilà to bel to ganga biso rendre déjà to komina biso qualifié. Donc sepela na penza ezaki fois muto memi biso na qualification encore avant to beta Nigeria bozo ba match to beta kana o bato mususu de sport ezaki sauté esili totika na chance asuka. Alors Fachi Beton na kati ya vestiaire bato bele bolanda vidéo na etambola trop na otomona o récemment oazo benga azo yebisa bango les gars, imaginez donc bozai kaka 0 à 0 pas mais na suka na alobi na bango eza trop tard te, imaginez lelo oso bomemi léopard na coupe du monde alobi après 52 ans. Est-ce que bozo ba banani? Je crois bozo ba vidéo wana bato bele bolanda yango. Non, j'ai beaucoup aimé mon président Oumela. Alors Fachi alobaki na ba léopard ke en tout cas soki ba memi biso na coupe du monde ba senga nyoso balingi atala moitié qui me compte. Alors pendant que Fachi abane ko solo la liboso ya peuple ya ba léopard na ba congolais public ebeleli libérer Moutamba, libération Moutamba, le demande oyo lingi oyo sala bezo ba léopard ba senga yo libérer les biso Moutamba. Boyoka na vana lo ba mingi boyoka
Kin, Bana Congo, Mbote Nabino. Mbote, Béton. Tolongoli Pili, il y a 52 ans. Wow, amen. Bana Nabiso, ba Léopard, Basali Biso, et Sengo Mingi. Yako Sarana TV. Libéré, 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 libéré. Libérez Moutamba, libérez Moutamba, libérez Moutamba. Ok. Eyokani. Boyoki. Batu basengi ba libérer Moutamba. Fatia répondrait Eyokani. Fachi Béton. Ngai wayo. Nga mwana yo na linga ko mingi. Nga congolaise de père et de mère papa. Na nzela etando oyo. Na kaka papa. Pona rappeler yo ke oyebisi biso eyokani. Soki okonore maloba na yo ekozala esengo mingi papa. Tala victoire ya Léopard ka ya pamba. Congolais nyonso abimi na balabala na butu wana ntango oyo célébrer. Comment ne pas t'aimer Fachi? Comment ne pas t'aimer? Oyo célébrer na biso na ba 1h du matin. Ba Congolais tout ba beleli balobi Fachi changer constitution. Go away please, close the door. Ba Congolais ba beleli balobi Fachi changer constitution. Président Aboué bazui wapi? Léopard est gagné. Déjà aux acquis, moko ya ba cause ya ba raison parce que motivation non à Léopard. Muto sali ke bana na biso bandeko na biso ba Léopard. En tout cas, ba pesa les meilleurs de même. Et nzambe pe na bonzambe na e andimi yango. Lelo auto gagné. Et peuple aza reconnaissant na bolingo na yo. Oyo zalaka nango envers peuple na makambo ebele. Ah oui, na makambo ebele. Fachi penza na komikitisa na ye na kolingane peuple na ba makambo ebele. Na lobi na makambo nyonso te. Dévouement ya Fachi na loisir na football na makambo ebele ya mboka esali ke simbi mitema ya peuple. Mwa eloko epesa biso mwa esengo na mboka wana. Bino bobiso Léopard a poli bat basala ba crise ba tension. Fachi abime a célébrer victoire na 1h du matin to monaki ba image live. Peuple gagne lobi Fachi changer constitution parce que président boito zui wapi. Peuple lingi o papa. Donc oyebisi biso ke eyokani. Fachi to na posa ya libération ya Moutamba a kotala match. Toza na posa ya Moutamba na juin na États-Unis aya kotala match. En tout cas ekosala ke Léopard aza motivé makasi koleka toya na linzanza wana ata bobo biso to abato foi folie des fois te toko gagner coupe du monde. Makambo esali Fachi soko libérer Moutamba to célébrer longo aroya na États-Unis. Ba Léopard en tout cas ba rejoa susu ba benga ngoni ba motivation ya kosakana te to yelo linzanza na vie to ko yela yo linzanza wana siko imaginer ba benga ngoni historiquement règne na yo et ozala helorola ba misusu te par rapport à histoire li solo ni ne robetama que non ezaki na ta ya Fachinde comment Léopard ekenda ili sous coupe du monde après 52 ans et souka ki wana te bakenda ti finale ata bo fingi toko gagner coupe du monde déjà to bandi déjà motivation Fachi to bi ke sengono ezaki Léopard ekende kuna et basala ba exploit et to salango Honoré maloba vie olobi eyokani ba libérer Moutamba yo lobaki to senga
population esengeli ba joueur. Population esengeli ba joueur. Donc ba joueur baza pour. Baza d'accord, baza partant, ba décision wana, ba yango nde bango ba lingi. Demande wana yango nde bango ba sengio. Ba benga ba lubinanga la gardienne du temple passer message na mokonzi mboka. Neti oza molobeli. Ya ba sans voix passer message bisa Fachi biso ba léopard au peuple lobi yango wana. Fachi alobaki na biso to senga auto lingi. Peuple sengi libération mutamba biso pe to lingi mutamba a kotala biso. Donc Fachi olobi yokani libérer mutamba papa et au sala bien makasi comme ça to eloka linzanza wana to célébrer yango. Donc c'est ça, le message est passé. Fachi alobi yokani libérer mutamba. Tozo zela to mona mutamba na biso papa. Tozo zela to mona ye to kene na ye longo na États-Unis. To kende ko soutenir Léopard. To ke soutenir Léopard et au sala bien makasi. Ça bien makasi vie. C'est ça. Nous vous aimons Fachi Béton. Mboka, baseki Fachi Béton. Ok. Eyokani. Président Félix, Tozo merci. Parce que la voix du peuple, c'est la voix d'été. Pour ça, t'as la paix mondiale. Quand on fait mauvais camarade. Mokonzi mboka oza pouvoir oloba que le peuple d'abord. Donc peuple yangwana et libération ya Constant Mutamba. Soki kutu docteur abetaki mwasi na makila. Ekongo Constant Mutamba oyo aza innocent. Biso kutu tozobangela ngo te po toyebi Fachi Béton soki a promettre eloko asalaka ngo. En tout cas, biso tozo dévancer na ba remerciement, tozo remercier mokonzi mboka son excellence président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la libération. Il y a Constant Mutamba mwana mboka, leader na biso ba jeune. En tout cas, président tozo peso merci et belé parce que depuis déjà que la minute Constant Mutamba aza libre. Fukami Ata Fukami ata mondial Constant Mutamba tout le monde a été libanda total na mondial. Azala libre. Parce que aza mwana mboka. Révolutionnaire. Résistance. Toujours. Charge. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo tanyangwa koka nino ya wanzambe oni masomo ya ekusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu
bosantu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible. Aliwana yo tukomine la santu, lisekwa na yo tukomine balongi. nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa Autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mais par son son se métamorphosé osimi mosambwe maladi na miso bolengo bebi naza toxike grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. Ezali na tata moko azalaki nzambe ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa po nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda po ntango akolamuka abimaki elingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien-aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu mais soki bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolingisa mpe mpona nga na yo